Bonjour mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, bandeko na nga ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, nga wa bino ndeko na bino na ekaka liboso na bino ko bakse sukaka un de plus na o nazali nango. Lelo na nga kina loba nini bandeko na nga, leo nazolobela kaka likambo mingi tolobaka. Yesu aza kosenga biso, Nzambe aza koloba na yo, nini olingi asala pona. Makomi na Nzambe etalisa biso nyonso polele, me biso nde pete tososolaka te. Yango na kosengo ndeko na ngai, tango ozali koyepa Yesu Masiya, tango oza kolela epai Yesu Masiya, tango oza kolinga Nzambe asalela yo, Nzambe alingaka liboso amona, soki kati na yo oza vraiment na posa ya lobiko. Soki kati na yo oye kosenga ye eloko yo, oza nango vraiment lobiko na yo, po ete oka kosala makambo na bomoi na yo. Kasi ndeko na nga tokoyaka lolenge nini? Tokoyaka epai Yesu lolenge nini? Ya liboso fa toyeba ko manifester d'abord volonté. Toyeba ko manifester volonté na biso. Oye epai Yesu Masiya, koya te lolenge oye kaka lokola oke na supermarché po somba eloko, non ndeko na ngai. Koye epai Yesu Masiya, soki otali lepro yo abwakamaki, badekonsideraki ye, azalaki moto yo, mutu te azali so kopusa na pembeni na ye, azalaki eloko babwaki musika. Me tango amonaki pasi oyo ezalaki kati na bomoi na ye, alataki pasi ya bomoi na ye, oyo ayebaki nga na komi kozela bakunda ngai. Me tango ayoki Yesu Masiya, amibwaki na makolo na Yesu Masiya. Ndeko na nga, Yesu atalaki te bapota na ye, atalaki te basinga to babiloko ekangaki te, matalaki profondeur ya pasi oyo ezalaki kati na moto wana. Nde atunaki, olingi nasala nini mpona yo? Alobaki, nalingi nabika. Ndeko na nga, Yesu atuni yo, olingi asala nini mpona yo? Liboso ndeko na ngai, Nzambe po abikisa yo, ayebi bapasi na biso, ayebi bosenga na biso, ayebi eloko nini nga naza nango vraiment posa na se ya motema na ngai. Me alingaka toyebisa ye, olelele na se ya makolo na ye, otalise bapasi na yo, otalise bamikakatano na yo, na ngonga na ndeko na ngai, nde esika Yesu Masiya atalaka profondeur ya pasi na yo. Oza koyepa Yesu Masiya, esenge toya na détermination vraiment, oyebi ke Yesu Masiya likambo oyo ata batalisi nga gauche droite, nayebi solution nango eza epai na yo. Pasi oyo ezali ya yo, mikakatano ezali ya yo. Pe tango ndeko na nga oza koya nango epai Yesu Masiya, toyaka nango te lolenge biso toyaka kaka mpona formalité na atalisi sije na nga Nzambe akosala te. Ndeko na nga, liboso Nzambe wana aya kosala na bomoi na biso, atalaka d'abord volonté oyo tozali nango. Liboso Nzambe ayanola biso, atalaka soki likambo toza kosenga ye ezali vraiment na tina na bomoi na biso. Liboso Nzambe ya koyanola biso ndeko na ngai, alingaka yeba likambo mwana nga azosenga ngai ezali vraiment posa motema na ye, ezali oyo vraiment soki na pese yango nde kopesa ye bomoi. Yesu Masiya ayanolaka biso te selo bademandi na biso, ayanolaka biso selo oyo ezali au plus profond ya mitema na biso. Ayanolaka biso selo demande oyo vraiment azoyebake oyo soki na kangole esika oyo, le reste ekosa accomplir. Yango aloba na makomi na ye, toluka d'abord bokontina lola. Po biso toyaka epai Yesu Masiya, peut-être na ye na sujet, Nzambe pambolanga na likambo songolo. Me Nzambe aza komono na problème yo zosenga ete. Nzambe azomono na problème mususu oyo ozali nango. Okozala oza na maladi moko ekanga yo nzoto, yo zosenga Nzambe ekangolanga na maladi ona bika. Me Nzambe azomono na maladi wana te. Nzambe aza komono sila kokufa. Donc il faut senga résurrection kati na yo. Tango ozali moto akosekwa, maladi wana pe mbala moko eza ya kobika. Yango Yesu atuni, nini olingi nasala mpona yo? Nasekwisa yo to nabikisa pota? Bakoko bikisa pota no moni obiki, me ozali ya kokufa ndeko na nga. Akoko longola maladi, me yo sila kopola na molimo. Yango nde Yesu Masiya aza kotuna yo, nini olingi nasala mpona yo? Nabikisa pota to nasekwisa yo? Esengeli tango oza kosenga changement kati na biso.
esenge tozala bato oyo ozoyeba eloko nini oza kolelepa nzambe. Me nzambe aza juste. Soki tozongi na makomi na nzambe na Matthieu 15:28, lolenge mwasi oyo abande kolela, aliaki kolelepa nzambe. Yango nzambe aza kosenga biso ndeko na ngai tozala na changement kati na biso. Yesu Masiya aza na posa kobikisa biso. Yesu Masiya aza na posa ya kokitisa mawane kati na biso. Me alingaka te asala bisika ya mbindo. Alingaka kopesa eloko na esika ya kufa te. Alingaka te kopesa eloko na esika oyo moto aza kondima teke nzambe moto asalela likambo oyo. Yesu Masiya alingaka ala moto oyo opetolami, ozala moto oyo ayebike eloko naza kopesa ye akoyamba ngo na esengo, ekozala témoignage oyo akotémoigner bisika nyonso. Yango moni Yesu alobaki na moto na mabana, kende epai ya basaleli na nzambe eopesa offrande ya témoignage ke obiki mpona moto te, me obiki mpona gloire na nzambe. Ndeko na ngai, Yesu alingaka gloire na ya partage yango na moto te. Yango tanto osenga nzambe toyebaka nzambe lolenge tozosengela inde. Yesu Masiya alinga d'abord ava akitisa o atuni olingi nasala nini mpona yo. Yo mutu nanu liboso il faut amona changement moko makasi kati na yo. Il faut amona pe ake mutu oyo akomi bisko capable ayamba oyo eza likabo na ngai. Mutu akomi capable ayamba eloko oyo azokosenga ngai. Me biso toyake pa nzambe lolingo atendeko na nga. Yango Yesu aza kosenga liboso akokisela biso esengeli to changer, tolongwa na ka wana tokoma na ka mosusu, tolongwa tokoma vraiment lolenge ya lingi. Eloko ya mpeshaka biso ezali mabe na biso, ozoyeba te naza na kanini, naza ya nzambe to naza ya nzambe te, nazosambela to naosambela te. Konanga Yesu Masiya asondaka nde kati na biso. Yango aza kotala oyo ezali plus profond ya demande na yo. Demande mingi tosalaka ndeko na nga, oza kosala demande peut-être o mokili ezoko biso ndeko na nga bondela mpona sujet bondela. Me Yesu azomona yo na sujet wana te. Yesu aza komona yo na problème moko ya makasi na bomoi na yo oyo esengeli osenga mawa na nzambe likolo na bomoi na yo. Eshaka biso eso ndeko na nga masumu. Okokozala moto ozali kotambola oza koyeba te ozali wapi, naza ya nzambe to naza ya nzambe te, oza gauche oza droite, lelo ndimeli nzambe lobo ndimeli nzambe te, lelo ozali ya nzambe lobo oza ya nzambe te. Finalement oza koyeba te ozali wapi. Ndeko nanga ata Yesu alobi olingi nasala nini mpona yo, mpo mona loboko na nzambe wana ezali pasi. Paske ye aza koboya abwaka apesa moto oyo akobwaka ngolobi, akokisela moto oyo aza koyeba valeur eloko bapesi ye te. Yango mwasi wana ndeko na ngai tango aza kolele pa Yesu Masiya soko tali telema azaki na bomoi moko ya mbindo ya bosoto, lelo azali awa lobi awa. Tango ayoki Yesu aza kobikisa kimi aye kaka ndenge amesana, nayebi te soki azwaka Yesu nganga to eloko nini, po Yesu abengi ye mbwa. Tango Yesu abengi ye mbwa aza komona da au plus profond lolenge mwasi wana azalaki. Alo eza pasi nazwa mapa ya bana napesa ngo na mbwa. Ndeko nanga liboso na Yesu Masiya aza komona mwana na ye to aza komona yo mbwa. Liboso na Yesu Masiya aza komona o vraiment ozali ya ye, malgré oza koedifie bino, malgré ke nakendaka église, malgré ke nazala na groupe intercession na bondelaka, malgré ke nazali apôtre prophète, me Yesu aza komona nani? Akomona yo mbwa to akomona mwana na ye. Potanga alobi na mwasi wana ezali pasi nazwa mapa ya bana napesa na yo mbwa. Me mwasi wana lolenge azalaki da moto ya monike esika nga na kobikela ezali awa, esika nga na kozela bomoi ezali awa, bisika nga na kososola ete lobiko na solo ezali. Alobaki meme mbwa azwaka oyo eza kokweya. Ayebaki ke soki na leso na kimi bisika oyo na kozwa esika ya lobiko te. Yesu alobene kondima na ebikisi yo. Malgré ayebaki ke Yesu abengi ye mbwa, atikaki te, akontinaki kodéranger Yesu Masiya, akontinaki kodéranger ye. Lolenge moto na maba tango azaki kuna mokili esila kobwaka ye, moto aza kokipe ye te, baza kozelaka kufa na ye. Me tango ayoki Yesu Masiya alobi te
na kende tamsu tato akobikisa nga. Me Yesu abaki nini nangi nasala mpo na yo alobi na bika. Ndeko na nga mpo ozwa lobiko esengeli kati na yo ozala vraiment na volonté wana ke Yesu lolenge azobikisa nga natikali ya ye, lolenge azobikisa nga natambola na nzela na ye, lolenge azobikisa nga penza nakomi oyo ya ye. Zalaka lelo ozali ya Nzambe lobi oza ya Nzambe te. Lelo nandimelaki Yesu lobi nandimeli Yesu te. Ndeko na ngango mo tokosalaka bambula na bambula oza kaka na bato baza komona oza na se ya makolo na Yesu. Me makambo na Nzambe eza kokokisama te paske Nzambe aza komona ozosenga ye eloko mosusu me ye aza komona ozali kati na kufa. So mingi etindaka biso loboko na Nzambe eza kati na biso koyina. Osila koyina oli komona ndeko no a évolué te. Oli komona moninga no a avancé te. Nzambe apamboli ye lokola apamboli yo pe Nzambe apambola yo. Me tellement ke oza mutu moko ya haine oli komona mutu moko a dépassé yo te. Mutu moko a avancé koleka yo te. Ndeko na ngai Yesu atuni olingi nasalela yo zala nanu moto na bolingo. Sepela na o baninga baza kozwa. Sepela na o Nzambe asili kosalela yo. Ako continue ko accomplir na oyo ezangaki paske asili kosekwisa ngai. Nzambe liboso asalela biso alinga ayebi na ye ke mama Josiane azolela problème boye na likambo boye likambo ezotungisa ngai me alingaka toya na bapasi na biso liboso na ye, alingaka toya na mikumba na biso, ayebi na ye malingi yo pesa explication. Yo explique ye te problème balobaki Nzambe akosala o Nzambe balobaki akokokisa me soki ekomi na basacrifice se ekomi na moma ke Nzambe akomi kosenga sikoyo o ezali demande na ye na bomoi na yo ndeko na nga esika tokimaka tokokaka te me tozozela kaka Nzambe asalela biso. Ndeko na nga tanto yake pa Nzambe alingaka pe amona que vraiment mwana ngoyo a se sacrifier pour akoma lisiko nazali. Me mingi tokimaka nde ba sacrifice wana. Bakoyebi biso ndeko na nga nzela ozotambola eza malamu te. Yo mo lokola batie barrière. Makambo ozosala eza kopesa Nzambe gloire te omoni yango pasi. Makambo oyo ozokoloba eza koglorifier Nzambe te omoni yango mikakatano. Lolenge oza kosala eza malamu te. Me ndeko na nga Yesu aza kosenga biso liboso yanula biso liboso akokisa walobi qu'est-ce que tu veux que je fasse alingi ozala oyo osili kososola moto oyo osili kozonga na se makolo na ye moto lobi te Nzambe natiki mabe nyoso nakomi ya yo aboyaka Nzambe aboya kosalela biso ndeko na ngai na makambo ebele azomona nakopesa Sœur Josiane eloko nakopesa ye kasi lobi na tonga kobwaka yango. Nakosalela eloko. Lobi kuna kozonga ka na potopoto. Eloko soki nakokiseli ye. Est-ce que vraiment eza posa motema na ye? Yango Yesu aza kotuna. Nini olingi nasala? Ndeko na nga. Loko yeba. Nini Nzambe aza na posa sala kati na yo? Loko yeba. Nini Nzambe aza na posa sala kati po alobi nini olingi nasala sikoyo luko yeba nini Nzambe alingi asala kati na yo na ba problème na yo luka oyeba ndeko na ngai Yesu Masiya asalaka bisika gloire na ezali okoko mona okoko bandelo ko mususu tellement que oza kati na gloire na Nzambe atsemboli loboko na kokisi posa na yo parce que oza kotambola d'abord na crainte na ye oza kotambola na discernement ozo tambola na sagesse na ye Nzambe aza kokokisa me ndeko na ngai yo ozozela Nzambe asalela ololinga lobi nini olingi nasala mpo na yo me bomoi na yo kosenga ozosenga Nzambe po ete lelo apesa yo lobi obwaka ngo na fulu po ete lelo apesa yo lobi kuna ezala eloko akopola po ete apesa yo lobi kuna otiki no Yesu ndeko na nga Yesu ayebi biso malamu yango alobi liboso to ya kosenga ye ayebaka bosenga na biso pe ayebi bosengana nini yo kosala yango pe aza koyeba bosengana nini yo lolenge nini okotambola na bosengana soki amoni ke eza komema yo na kufa Nzambe akokisa te ndeko na nga
so ayebi bosenga yo ozosenga ye akokisela yo, azomona liboso nango mabe ebele, nzambe akokokisa te. Bosenga ozosenga nzambe, soki alingi akokisa, soki amoni mbindo akokokisa te. Kina komona ke oinsiste lokola mwasi oyo malgré azalaki moto na mbindo, moto na bosoto, po ete nze Yesu abengi ye mbwa. Ndeko na nga nde epai azwaki lobiko po ete abongwanaki, maloba na ye etalisaki kondima nete lobiko asolo ezali epai Yesu Masiya. Yango Yesu mpe aza kosenga biso tant tozoya epai na ye tozala na kondima malgré mabe na biso, me tobima na mabe wana, totielika na biso kati na Yesu Masiya na yo. Lela pasi oyo etongisa yo, lela pasi oyo ememela yo mikakatano. Okoza na libala, ndeko na nga, libala wana eza mpona gloire na Nzambe. Yango ozanga esengo kimia kati nango. Okokozala ozangi mabota, lolenge ozali kosengela Nzambe, Nzambe aza komonela esika nde esengeli apesela yo bana. Lolenge ozali kolela ndeko na ngai, malade etungiso butu moi. Kolela oza kolela, eske diabete wana nde eza source ya maladi na yo? Ndeko na nga, luka Yesu asekwisa yo. Na kosekwa ndo komona pole ya nyonso ezali tout autour na yo. Yesu aza na posa asekwisa yo. Yesu aza na posa asekwisa yo. Yesu aza na posa asekwisa yo. Toinyoraka kende tozotambola boye ndeko na ngai, tobundisamaka. Ya solo tobundisamaka. Me na kati na bitumbo tokutanaka yango ndeko na nga, tebake monde ya butu mpe eza na mpona koetufaka biso. Ekomona ke loboko na Nzambe eza liboso na yo. Yeba ke bakomemela yo ba distraction, bakoyela yo ba problème kakata na ndenge na ndenge, po ete okoma na oyo ezali volonté na Nzambe te. Me soki yo ozwi décision ya koloba ete Nzambe na koma ya yo, ozwi décision ya koloba ete Nzambe na komi kotambola na kati na nzela na yo, ndeko na nga, yeba bitumba nyonso etelemaki, mikakatano nyonso etelemaki, okoperse poko tozaka toujours combattre. Me Nzambe alobi atalaka sikoyo oyo ezali décision oza nango kati na yo. Oza na décision ya koyimayima, ya doute, to ya incrédulité. Oza na décision nini kati na yo ya koloba Yesu na ye obikisa nga me nazomona. Oza na décision nini ndeko na ngai kati na yo? Décision ya solo kotia espoir no kati na Yesu. Décision ya solo kotambola kati na Yesu. Décision ya solo koyeba ete mabe ezali, bitumbe kozala, mikakatano ekozala, pasi ekozala, me perse ko abandonner te. Zala vraiment na décision. Même situation ngoza komona ke oyebi porte nino kobimela te, ndeko nanga, tant que otelemi olobi Yesu atuni yo nino olingi na sala, oyebi ke Yesu anaza fidèle, akokisaka ba oyo eza maloba na ye, ndeko nanga na abandonne pas. Continue kolela makolo na Nzambe ndenge mwasi oyo alelaki, ndenge atiaki elika nete mwana ne po abika, esengeli kaka Yesu Masiya. Maki Yesu Masiya alobaki nakoki kopesa mapa na mbwa te, mapa abana nakoki kopesa yango na mbwa te. Me alobaki meme mbwa alia koekweyaka. Donc meme mwa grâce ya moke kitisa yango mpo mwana nga abika. Kitisa kati na nga grâce ata ya moke, na grâce wana akobika. Ndeko na nga, tango tokokaka te tolele pa Nzambe, Nzambe kitisa grâce na yo, kitisa mawa na yo, ata ya moke, ekofungola nga miso, ekofungola nga matoi, ekofungola nga monoko, nayeba kososola, nayeba comprendre, nayeba komona oyo ezali likabono kati na bomoi na nga. Ndeko na nga, nakoyebisa yo, Yesu soki alingaka biso te, ndeko na nga akoki kotika gloire te. Andima kolata nzota masumu, andima kokufa po ete ngano tobika. Posani alobi na yo alingi asala. Nini olingi asalela yo? Me akosali yo lolenge nini? Lolenge ozotambola? Lolenge ozali kosala? Lolenge ozali bisika yo vandi na mbindo, na bosoto, na minyoko, na mikakatano? Ndeko nanga, banda kotelema mipupola. Mipupola. Mitala naza na kati na volonté na Nzambe yo.
tala ekulusu, tala Yesu Masiya azali yano na mituna no ndeko na ngai pe aza prete alobi alingi asala me akosala bisika nini akokuta yo prete. Présente Yesu Masiya nyonso ozali nango ndeko na ngai. Présente Yesu Masiya o nyonso ezali posa motema na yo. Présente Yesu Masiya pe yo zela omona biyano na ye po ete azali juste fidèle. Ndeko na nga Yesu anazali juste. Maloba na ye ekokisamaka. Soki nakoyaka liboso na bino nazali elembo. Yesu azali yano na mituna ndeko na nga. Tolukaka ye bisiko esengeli toluka ye te. Me amimonisaka na bisiko esengeli toluka ye. Tikete lokumu ezonga epa na ye mokokisi na bilaka Yesu Masiya. Oyo apesi biso pe mabomoi. O alobi alingi asalela biso. Me na kosalela biso ndeko na ngai esengela kuta biso tozali prête ya koyamba o alingi kosalela biso. Que Dieu vous bénisse.